na mwasi o abotaka te mwasi ya Germain so bobengaka la marraine kokoma na niveau okotela nga kisi nga na yebi yo te yo so obotaka te nga na bota bana bizengi mibale o bana besoin na nga nzambe na sima bizengi mibale apesi nga pe mibale misatu misusu ya santé bien o bana besoin na nga ifo na bokola bango fo bazala bien soki ki camarade esimbi te botikana na malembe koya na ndako wa mutu te olobake nga ata naza na mobali ubia naza na camarade na lingela o boule na ofanda no pendant 3 ans na lingela o boule na yeba ndeni na koboma yo bande na oyoka nzoto malili na oka somo nazo kolala te na kolia te na kombena te na koma okonda eza te na malade eza te oseni Sofia na obeto longwa bima noki Mama Shilo de Jehova tindela nga WhatsApp na yo na tindelo audio oyo kabande ko basi bakoma na niveau okende ndako nganga na kombo na nganga boma ngai babwaki na nga malade o muso azolo bazana ba audio oyo muto pesa ki ide poto boma ye yo muto pesa ki ide to skene pa nganga na oyo ka so mama miso ekita bana nga bana posa na nga naza yebi nganga te so nayebaki nganga me nazwa nganga bongisela nga Jordi na Ryan nasali bango nini mpo bakoma na niveau oke eboma nga okotela nga ndako ya nganga na ndako na nga balia bamela na ndako na nga balia bamela nakabela bango oyo akokabela na bokole ya ngai Rayani na Jordi basofia na baobedi na bajefte bana santa bien baokola. Arrête d'écrire comme ça. Ah maman, arrête. Babomanga na sali bango nini likola barando ya buzoba likola ba incompréhension bokoma na niveau oluka oboma moninga natika bana nga mikie lelo bavérité komi obima na minoko na bango moko nde basalaki likita mpo baboma ngai nasali nini nasali bango nini kokoma na niveau oyo na souffrir tellement de ça fait 2 ans na souffrir na comprendre te c'est là le baptême pour na obanga te c'est parce que j'ai rencontré un homme de Dieu apôtre Ibara qui m'a dit de ne plus parler tika nzamba bundela yo c'est ba kokote parce que ma mère a semé David a kotisa kanzambe nyongo pona via Salomo maman langa kotisa danzambe nyongo. Je connaissais pas cet homme de Dieu, c'est Marie-Paul et sa femme, ma sœur Josiane qui m'ont amené. Ils me connaissaient même pas comment on a kabanda prophétiser ni on saute bane koleka na ona yeba kitele on a komi oyo ko na minoro na ba moko na ozanga maloba. Kukuma niveau boma muninga okende na kombo na ena ndako nganga baya obokela nga maladi na kati ya ndako nanga. Aza besoin audio atindela nga numéro na ena na messenger na inbox so za WhatsApp na otindela audio wana oyo ka niveau bana basi ba okoma ya oluka oboma muninga. Merci, bonne journée.